Magazine Kinshasa na biso. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya ba. Buyukiti Bukuyoka kaka Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo les abino pardon. Jima sala ilo karatakate. Ya on a bien yo. Jima mokende. Umela. Bana kin. Kebana jago zappé so kuta nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jima mokende. Umela. KNB ko zappé te so kuta nango check au Vandi. Mbote Bakinois et bienvenue dans le numéro SIKA. Ya magazine Abino ou le Kabino, ba vraie réalité. Yavi à Kinshasa Nabiso KNB saison 3. Bakinois va solo na micro ya KNB pour na kopesa ba critères oyo bakoki ko sala choix pour na kopona député oyo bango bakoki ko voter na ba élection ya le 23 décembre prochain. Député aza capable pour défendre le peuple. Ezate ba député o ba ya ba pesa batu ba mbongo po ba voter bango mais baza na capacité ya musana bango te. Mais o baza na capacité o akoki a défendre le peuple o to ko to voter. O ba ki pesa batu ba mbongo ba nini to ko voter bango te. Normalement député on a voter la député oyo a kundela batu wa mutu wa secondaire biso bango nde ba député o biso. C'est ça. Il y a un de ton Mexico. Pour l'instant, autre vote, il y a un bassin la raté. Normalement, si vous votez député, là, le roi monte chez le dossier. Et non, azo bundelayo, azo salawe, c'est mille pour y poser la Kenya. Il faut que tu votes, toi, la choisi. Vous êtes voté, t'es ma vie. Mais, c'est important. Il faut pas à la vraiment. D'abord, avant tout voter, ça peut être député. Si tu vas voter député, il faut qu'on ait un il faut qu'on ait des normes. Il faut que les députés directement autant aux yeux qu'à poste directement comme au chantier face. Ce n'est pas ça. Si tu dois voter, mais il faut que tu voter sur comme président directement au chantier Moussala, comme Moussala dit à famille là c'est injuste. Pour le peuple n'a pas sur de Zana. Voir que Awana Zosana, Nani Saint-Robert Awa, Nabuti Moussika Mita, Diawa, 500 francs Pamba, ni les souffrances, transport et du Goukoubangaï. Battante ya population ezanini par rapport ya ba députés provinciaux et nationaux au le bako voter na ba élection prochain. Toko voter bango te pour auto voter ki liboso ba sala ipe lo côté tout robé to voter na biso mutu te pas ta voter bango lo ni ba sala te changement ezate ba nini ba nzela eza salité et le remonter bazo sala donc ba so ba voter bango ba sui ba mbongo na bango ba tie na poche ba ke kota na ba ke ko mela ba ke ça n'importe quoi bazo ko sa ba tuka ka na ba polo ba ko sa na ba polo so na ba biloko nini te to sto lembi e wana yaki akala to eba ite to iba zoba mais cette fois-ci en tout cas ba so une décision to ko voter mutu te. Donc en tout cas to boy yango to baye ba makap na bango pour nangai nalinga que tout ça ba jeune tout ça la bien ya kolia isala donc banzele bonga bana batanga dollar ekita makambo comme facile kende lelo comme la difficulté moi minerval comme komata boy premièrement d'abord pour nanga pour jeunesse non pour ba jeunesse ni eza base ya mboka. Jeunesse non, ils allons bien. À ça, là, centre de formation, au presque, les jeunes vont à l'école Nerval et qui pour Banabatanga, pour minimum, tout le monde a couru qui m'a dit que les jeunes vont à la place de ça, le centre de formation, en plus, ils sont un peu à maman, ils sont place, maman, moi, centre, moi, pour la maman, si réellement, ce pendant l'élection, les amis ont voté, parce que conti à malam ou porter un plus. Parce que le tout ça bangote, bami ba criminel, ba peuple congolais. Tu nous dis que l'élection est à Sondé toujours quand des pays là, le 23 décembre année
tongi bakonzi biso tovote bade na motema na biso toyebi ke bakontinue baosala mosala malamu batravaille lokola baoyo te bamema un plus na mboka talaka nde tovivre bien te misala elaka te biso bajeune totangi tosisi baklasse misala elaka te donc souffrance à 100%. On se retrouve na bureau ya vote okovote nani pe pona nini okovote ingala vote mboka changement siko changement eza te nakende vote koluka nini po soki nakie kovote kaka ezalaka abongo kochange te yaona ke nanga vote na bana tovanda so na ndako ko changement mpe eza kaka te tovote changement eza toluka changement siko changement eza te nakende luka nini na vote yango. Bon, on a voté pour mboka na biso avancer premièrement. On a voté kaka pour naza fan ya politicien moko quelconque aza na majorité to opposition. Mais je vais voter pour un avenir meilleur. Leki na biso, bana na biso bazoya, bazala en bonne vie, bazala na social moro ya bien. Pour tout le monde, la plupart ya ba politiciens te votaki. Bon, je peux pas citer les noms pour na ko bebisa ba personnalité na bango. To votaki bango ba promettai biso ba biloko mais ba réaliser yango te. Tolokola nga na voter parce que les gens qui ont voté pour na voter pour na intérêt ya mboka na ngai. Kolanda ke kimia ezala oyo akoki kozwa oyo tokopesa chance aya na baprojet ya bien bana batanga bien misala emonana kimia mpe ekontinue na mboka Congo po biso tolinga nde kimia soki kimia eza te en tout cas eza mwa pasi yango tokosenga na bakongole nyonso bakovote bakende kovote mpona lipa te mpona elamba te mpona ke ndeko na ngai te voter oyo akoya kotia kimia voter oyo akoya na projet ya bien ape baya kokosa biso te akoya boye abandi kokosa biso na nsima ekomi mwa pasi tokomi kolela nde toti kotolela mikolo ke tala boye alaka boye. bareporter ya magazine KNB bakutanaki na population mpona kotuna baatente na bango eza nini mpona président oyo akozala élu na baélection prochain. Non, pour le président, il y a un changement. Parce que mboka vraiment ndenge zo tambola etambola bien te. Makambo eza bien te, évolution eza bien te, bana baotanga bien te. Tolingi vraiment makambo balakaka bakokisa yango. Parce que na ba mibeko na biso lobiki no bana faut batango fele bana primaire, na biso ba parents tisko to futaka ba mbongo tozo ibate soki mibeko yango ezaka ya solo to lokuta. Tolingi vraiment évolution na makambo oya koya sika sape makambo sika évolution changement za makasi. Biso zoza sala malamu. So asali malamu te kaka. Tozaka na pasi kana pasi. Parce que zo continuer kaka. So bimina balabala te rolia te. Bana bazotanga bien te. Misala nyonso ka pasi na pasi. Tozo lalga banzala, tozo lamuka banzala bana bazolia la bango bien te. Problème grave au tozo na ngono na Congo actuellement eza du côté finance mbongo budget ezate na mboka. Et lorsque le budget ezate na mboka mboka etamula neni. Voilà pourquoi tout le monde a un phénomène colonna phénomène ebimi coloni mi ujana. Ce qui m'a demandé c'est parce que bazo lukambongo moyen muso ya lukambongo ezate bazo mikota na mama mabe donc économiste président Mombo oyo aza congolais ayebi pasi ya Congo amoni pasi na Congo et puis facilement akoyeba ko ça en sorte que tout s'en sortir na ba problème sur ozalango. Likambo ya Congo ezo dépend donc eza pour na présidente mais eza non de un mitema na biso no ba congolais toza vraiment tolingana te toko changer na biso 9 président mais so tolingana na biso te donc tosaka elote donc mutu na mutu azoya pour na intérêt na mais olaza na souci ya intérêt ya population tozomona ya des fois donc ka bango mo bazo se répéter ka bazo zonga ka na même place donc il y a même pas moyen que biso bato mususu tomeka un peu ko débrouiller pour tokoma na niveau ya o bango bazo ko atteindre pour à chaque fois mutu akolongwa azonga na eka donc mitema na biso mono to lingani non te de un ba congolais to kozo na biso président to changer mais so mitema ka eza bien te mboka to kindeka liboso te donc ezali kam biso non to banda obongisa mitema na biso. Secrétaire général adjoint chargé de communication UDPS Kibasa Jimmy Mukendi, candidat provincial na Kitambo a bengisi population nyonso bazala présent na meeting ya opposition ekozala organisé le 29 septembre oyo.
Position na biso ezali position ya candidat na biso Félix Tshisekedi tolobi yango to continue koloba yango to sengi na ba congolais to sengi na ba leader opposition to sengi na batu nyonso ba pona Félix Tshisekedi comme candidat commun en opposition parce que biso to supposer que non seulement ezali Félix Tshisekedi mais ezali lutte ya UDPS ne batu ba couronner et alors lokola eloko bongo pena no salamati parce que to yebi réalité à ba élection en 2006 to yebi réalité à l'élection en 2011 mais tant que comme million élection en 2018 population de ba yebi sibiso babi opposition bobi misela biso mutu moko mais population totale ayebi sibiso bopona mutu moko pe mutu wana biso to ko soutenir na yango na démarche wana o biso pe IDPS to adhérer to lobi que bande ko na biso opposition bo sala confiance en mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo akoki ko représenter lutte il y a 36 ans oyo UDPS a mené pour la démocratie dans la République démocratique du Congo, lutte oyo ba père fondateur ba menaki, lutte oyo peuple congolais a menaki. Nombre ya ba marche, nombre ya ba gaz, nombre ya ba ville morte, nombre ya ba souffrance oyo population a enduré. Pour les lotos soit alternance, pour les lotos soit démocratie na mboka na biso et sengeli quelque part et à la couronner na ba oyo ba yeba ki bongo pe lutter depuis tout ce temps. Yango wana UDPS, loko la fille est née à opposition a sengi na bandeko na ye. To sengi yango na humble nyoso na mutema ya kokita na mutema ya C. To sengi na bandeko na biso ya UNC, ya MLC, ya ensemble. Pe bandeko na biso mususu ya ba parti ya opposition ba yeba bongo ko tcha Félix Tshisekedi comme candidat commun, le peuple congolais a adhéré à la démarche parce que base il y a eu des pièces et ça logique bon, ngapo nanga ma machine à voter sa distraction. Bon, on a côté ça peuple distraction pour vrai discours et les caté. Yo ka vrai discours ezali que lelo oyo biso peuple tozali déterminé à koke ba élection. Tango tolingi kokende ba élection tozali na posa ya ko gagner yango. Population sengeli azala éveillée. Population essayée à contrôler ma voix et puis tozoa élection to gagner ba élection peut to gagner impérium. C'est très important. Tala lelo ba mo bibisa la biso ba discours ba diplôme, ba discours a boy nga na loba ngo na so continuer pe ko loba yango. Lelo so to lobito ba na ko tanga ba diplôme. Et si ka o ba usage des faux ezali belé, ezana ngambu na bango, ezana ngambu na biso ta. Et puis Félix Tshisekedi, vous voyez quelqu'un comme Félix Tshisekedi aya ko se distraire. Na oyo mutafani na ndako na ye asali CV na ye akomi makambo na ye et puis abandi ko publier ngo na ba journaux na ye na butu et puis Félix Tshisekedi aya alobake no a se justifier boyboy boko monaka yango te po Félix Tshisekedi akolobaka pe loko te a propos ya buzoba wana parce que population azali ko sala ye confiance na Kinshasa migo to loba okotuna ngulu c'est-à-dire yo oloba makambo ya diplôme ya Félix Tshisekedi okotuna ngulu. Donc luka oyeba sikoyo ngulu ya wapi ya kapela to ya kote nini et puis ngulu ngo répondre yo pour loba na yo nini. Donc otuna ngulu na makambo o etali diplôme ya Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi problème na yende aza santage. Ayibi mbongo l'état te. Alie mbongo l'état te. Akoti na ba combine ya salité te. Maboko pembe au rapena zéro virus Macintosh, c'est-à-dire ordinateur et côté un virus. Il y a un candidat na biso tout sengi ka bo ponaye. Azana ba qualité nyonso. Yende mutazo kumbela UDPS Tshisekedi lelo, yende mutazali candidat na biso na UDPS ki basa. Magazine KNB bakutana kilelo na makamaro kamwa policier ayibi we wa mbongo versement bolanda ba policier miyibi akoti musala lobi akomi ko
koyiba bato eza kitoko te moninga mwa mobali azoluka na pasi bakomi libosa mesa na nga ayibi mbongo ya moninga eza kitoko te tolingi moyibi te luka na voi normal oyo nzambe akopeso nde ya yo kimoyibi eza mabe eza kitoko te baklia mibale otika biso na kalfuna ntango bango bakomaki awa bakiti ye abimisi atali place atie mbongo na ye ezalaki 19500 mbongo wana eza te papa wana mbongo bosala nango bobimisa eza ya ngai bango sikoyo mbala moko oyo mbongo eza ya yo te babando menase ye topusani wana ndeko problème eza te ndeko na bino ozolinga ayiba biso bambongo na biso omoni ndenge bosalaka ebona boye babandi emenasa mbala moko président ya bato ya moto abando ya boye ntango amoni bawe batelemi atuni nini atuna likambo moto wana abando menase yo kosambisa ngai ngai naza letina bongo yo letina mobimba mpo nini ozolinga osimba bato na nzoto likambo balandela ndenge eza yo sikoyo ozoboye policier bamemi ye epa moto ya moto bazalaki mibale na kokende wana bimisi moto ya moto mbongo 19500 ntango bakomi na destination bakita boye moto ya moto atani mbongo eza te aloba boye akimi akoti na kati ntango balandi ye aye azwi sikoyo 20 000 francs 20500 20 000 ya mobimba na 500 francs azomiseli moto ya moto oyo eza pene soni fo général resongo bende bapolisier matoi bamama ya kitambo kolela na kolela kaka na kombo ya bourgmestre oyo aza kopanza bango biloko du jour au jour bolanda bamama bazoteka bazodebriller mais ekokoma na bamoma moko boye kokima bambangu lokola événement moko esalami na quartier bino moko na nsi botala bomona kaka ebandaki o soki nini mais lelo bamama na biso tala bazokokose debriller na babiloko na bango bazoteka bazotangisa bana ekokoma na moma moko okengeli tozoya mbangu mais na ntango bamama tozose debriller mpo na kosalisa kosunga bana oyo bazozonga na classe bakonte ya minerval tokozwila mbongo wapi na bana oyo bazokende misika batangaka besengaka na tongo il faut pesa ye même 10 francs mais transport bosikoyo azopanza biso azomema batono azomema bamesa sikoyo bambongo biso tokotekela biloko tokozwila yango wapi minerval ya bana tokofuta ndenge nini ye eza na bana ne baotanga na poto baminerval bazofuta bo biso awo nde na kofutela biso awo tozali baveve nde na kofutela biso bambongo wana eza normal te papa yo moko oyebi na mboka na biso tozala biso banzala soki boteki te bokolia te sikoyo bamesa ngo bazopanzaka biso tosala nini tokende wapi rentre scolaire oyo omoni yango bana baotanga kaka neti nga atekaka mapa bana bakovuzavuza kopanzapanza biloko bakiya banda komela tia bango so bakie na bango mbapa baneva nenga tozokimaka mokemke azoya bokimi mokemke bokimi sikoyo tosala nini obe basela biso wenze obe baluka biso solution mpo tokotangisa bana ndenge nini tolembi tengeli kasi bourgmestre kitamba apa bourgmestre pe basoda muso bayaka pe so bauta bayaka kopanzaka okanga bato biloko obesi mo 1000 francs batikeli yo omo yemso bayaka kanyo parasoleil ope mo 1000 francs batiki kaka bongo mapapa toto souffrir moyen te tenzira j'ai film na oteka mapa siko musala osala te tosani pona ngai personnellement oyo bourgmestre kitambo eza aosala eza normalité pourquoi parce que makambo ya mabe osala mana kitambo mais yazo caché yango oyo ezaki no bato bakosala mpo lobi base retrouve bakenda banzela mabe ete ye azodétruire ogise tozokende wapi nakie boye nazongi naye nakuti omemi biloko na nga mosala esenga na bimisani mbongo yo kasi nde ekie kuna na biro na ntango ebima makasa ebima avec l'argent donc biso tolingi premièrement bagarre wana esila deuxièmement so ezaki no balukela bato basolution balukeli bato basolution na ndenge moko ozalaka ya bien que non ekoma bandeko mo simba kanga panza non eza bien te kitambo eza commune monte que eza eleki ba commune supo ba bomba mabe nango visibilité na bi ke bato ebele ya d'autres personnes pour lo babo arobanga mais moi je pas le temps parce que tozo vivre na démocratie papa bourgmestre so kitambo asalaka epesa biso passe makasi po tozo teka boye tozo luka tozo ibate bambongo to teka po to bokola bana biso bana batanga classe et ça t'a été tozoteka na voie normale tosi soteka totiaka propriété bote esikeza eza propre siko ya kotambolaka kobenganaka bato bateka kokangaka babiloko ya bato
bakulu no kutu bazo yiba kabiso sabotage sa majourana a to penda repesa komi rapport na commune kuna balandela kango bakuna ba mema so babiloko ebele to na bakanda makasi en tout cas toza desi makasi atika ba mama ba débrouiller atika biso ba misale za kalisute ba papa ba onyoka makasi to teka ba dona biso ya robenga so to teka baba poani en tout cas to a desi aosa mabe to a desi makasi na vote pena mpa voter azate. Chirurgie arrêtée Nezo Salema na Kinshasa grâce ya cabinet Ariel pa ya docteur Dieudonné soko boy malade ya misu se komi lingi na hote. Bo bazali na ba malade ba patient oyo bazaki na problème pour bazala soigner autant nous balobaki il faut bakende na poto bakende na Afrique du Sud parce que chirurgie yango bako ko salango awate sika toko ko salango awa donc ça ne tient à rien que makanisi zala kaka na poto donc baninga wana bayeba que toko ki ko sala chirurgie arrêtée na mboka na biso ya cataracte na ndenge to bien kango avec na laser donc toko sala yango sika o na mboka na biso de façon permanente donc aux alaté que tous la mikolo ezali belé tous la to benga moninga non c'est que to salon de façon permanente awa na katamboka donc baninga soki bazali na ba patient oyo balingaki bakende problème à visa problème à transport to sala yango na mboka na biso ngai na coopérer ngai mokote parce que musale ozali belé nakozala na moninga na ngai moko akoya pour to sala naye pendant une semaine ezali quand même musala moko assez soutenu zo senga attention mamingi donc to banda ko sereleye yena ngai pour na kosala chirurgie yango. Zala mutu ya liboso ya koyeba ba information nyonso grâce à application mobile Actuel Lingala très simple. Okoti na Google Play, obeti Actuel Lingala na zone ya recherche, okomona logo ya Actuel Lingala. O télécharger mbala moko application, pe logo ya Actuel Lingala ekofanda na chombo na yo. Information en continu pe en temps réel na www.actuellingala.info. Actuel Lingala NTN na ba chombo nyonso. toyebi te tobenga ngo nini mibali na Kinshasa bakoma kolia banzete oyo eza ya bokoko voire même kotyango na kati ya masanga yango tongi totuna ezalaka nini. Actuellement ba jeune bazolia banzete parce que ba te sens ya vie c'est quoi. Or ils sont basés trop na sexe. C'est pour cela plutôt ils ont poussé bango basala eloko wana. Actuellement ba jeune bazolia banzete parce que ba te sens ya vie c'est quoi. Or ils sont basés trop na sexe. C'est pour cela plutôt ils ont poussé bango basala eloko wana. Parce que les jeunes baolia yango pour eux on comprend comme si ceux liés bon bah comme fort. Moi quelque part dans les temps anciens au monde qui bandé ko utiliser yango par rapport à la santé pour que bas en bonne santé mais les lots ceux ba jeune bazo liango bazo préparer que parfois à que nous coucher na moi chimoko parfois quelque part à comme fort sexuellement na peine à comprendre les terres ba jeune belé ba mo lia ba nzete msusu za kino ba lia nzete pona mu Congo pona basi ça va même bien à parler bon na comprendre les terres. Bon, il faut comprendre que non, n'attendons à Kalabako qu'on a vu on vivre bien, banda relié à blomoisa naturel. Mais biso ce qu'on a étape, na biso tout le monde les blomoisa congelé donc on a qu'il y a ça que nous qu'on peut faire. On est là où bon ma biso ndeni tozo sala misala moko ya makasi. Siko koma fatigué, faut lien jeter. Jeter wana eza pona bien na ya pona bien pona mwana mobali po yango epesa ka force pas mwana mobali. Est-ce que c'est important et pas la jeune fille à la petite amie to copain, la jeune fille ba sololi.
eza malamu parce que mpona koyede yo na bamama mosusu pembe na yo mwa baconseil kokozala mambebe ebele tout ça koza mpe mabe na bagénération ezoya lelo bazoya na ndenge mo mpe ya mabe ozo bazoyelaka keke atanga azwaka mobali soki oza na kope oyo azokomprendre yo azosoutenir yo na mabe o malamu eza bien mais soki okutani na mosusu mpe aza mabe wana nde les conséquences ezalaka. Quant à moi, Gloria, c'est important pour tout ce qu'on a appelé, tout est dans la rappel, moi très capital et puis c'est vraiment important. Bon, on est ça chose naturelle, ça sentiment, il y a quelque chose c'est tout ce qu'on a. Et ça, copain, tout fanda na yepo akwankade ngai, tout fanda to yeba bizaleli na ye, yepa yeba bizaleli na ngai. Après, ndenge ezalaka nango kaka. Confusion ekoti na nzela basi ya mabala bazoyebana te baujana bazoyebana te yango bamama ya Kinshasa balobeli basi ya mabala oyo balataka mabe. KNB mwasi ya libala omona ndenge azolata okondima te moto aza na alliance na maboko okondima te soki aza mwasi ya libala. Ezala basi ya mabala ezala bana mine bango nyonso bazolata mabe eyebana lisusu te oyo mwasi ya libala obie oyo mwana moke obie oyo mokolo nyonso ekomi kaka desordre bolata mabe ti batika olata bopo biso tozandi bamateya nde ave abande toki kozwa mwa exemple pa bon etaki bango balata mabe biso mpe tolanda tokoma kaka les oiseaux de même chemin esalanga quand même bien te puisque oza jeune ozolata okwa mutu moko oza marié oza obinini oza marié mais olataka bateni oyo basi ya ndumba balata te eza normal te puisque moi so aza marié faut aza différent na moi so alibanda yo doit oza da engagé pourquoi olata ndenge mwana ba fille ozaki aza na balité bongo eza kitoko te génération lelo en tout cas ezaka mutu passe bana baboya na bango conseil mwana kobima na ndako abimi azana mwa elamba moko propre mama lero ke ni mopanzi pa baninga aki kolata elamba na ye o yaponaki esalaka ka biso passe to senga kaka kisungi euta na biso moko ba mama na liboso sima nango nde l'État. Nazaki na esengo ya kopresente yango lelo pona bino Kinshasa na biso KNB saison 3 ya lelo komi na suka topesa merci na muto azalaki na sima ya kamera Dieu Maweja pe na montage tozalaki na H Lukoji pe lisusu na perche tozalaki na Lisa Kanku. Merci pour l'attention pe fidélité au bozali toujours ko continuer kopesa na magazine na bino Kinshasa na biso KNB ngana bino tokutani bongo lobby pona numéro mususu ya magazine na bino Kinshasa et l'équipe. Magazine Kinshasa na biso magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki